Mbote lisusu bande ko balandi to komo wapi ndenge to mesela ko kutina bisila bino boko sepla parce que boko zo makambo o esengeli bozwa na tango ekoki mboko na biso Congo mboka makambo état de droit na ébité le peuple d'abord na ébité démocratie na Congo ezali na ébité justice na Congo est équitable to justice za la bantu mboko bo to ébité Nini est réellement dans le biso Congo que demande le peuple congolais. Ba congolais belé ba kolandanga ba kolela. Misu ba kobenga. Na ibisa kabino na awa na to komo to na rubrique ba un mur de lamentation et puis ba na mboka ba na Congo ba congolais ba congomani ba kolela ka ba ko pledaka. Makambo ko le mboka na biso Congo. Nini est ko le mboka na biso Congo. Neoki kuna o ndeko na biso matata ponyo mapon abandai ko mwana te ba réseaux sociaux ba ko koma matata ponyo ye wana aye moko na ba avocat na ye aye na parquet général aye ki mokolo mo lobi lelo so zongi kuna na parquet to ko féliciter justice mboka na biso Congo et bimisa et la sa vérité et là on les battre na dossier Bukanga Lonzo mais ils ont la chantage té parce que bandero se bolanda ngai soko besoin de traquer batimusu sur la politique et ba gérer qui mikolo ti koleka bino be bo gérer bo tika mboka au Congo to landa la bino to yeba o gérer qui o sala qui na salaire à $600 o sala ba villa ba $7 millions o zumbongo wapi o zwambongo wapi misoni e pesa yo o zo bana nyonso so ki 10 baza na mikila poto batanga ka bandako ba villa minene Mbongo yo tonga ba villa na yo mbongo yo tonga immeuble na yo ba immeuble ba $650 mbongo yo zango wapi parce que ngana ministre nazo komi tuna na komi ko sepela matata mponyo azara premier ministre ministre à finance ke batu musu so mona lelo awa na pouvoir o lelo na lebi boya ngai ya Didier Kiku na ko sepela muke na ndeko matata mponyo azara ministre à finance premier ministre tala ba réalisation na ye kende kindu omona ba réalisation ya tata wana matata ponyo mapon ba kongomani o doza ba ni député ni ministre to ko lela chaque jour nini eko sala na mboka Congo yoka misole ko limwa otali kuna na onatra otali soki wapi misole ko limwa mais route ya Kisenso okoti matete d'état avant de l'école biti homme 30 et ça sera $2 millions. Mais le gouverneur ville de Kinshasa a lancé un projet partout dans la commune Nyonso. Commune qui sait ce salaire nini. Commune qui sait ce devoir nini. Commune qui sait ce nyongona yo. To commune qui sait ce la ville de Kinshasa. Dans autres mutuda boy. Commune qui sait ce et salaire nini. Et ça nyongona yo. Tout ça problème mon commune qui sait ce. Dans la commune Nyonso, Jacqueline Gobla, gouverneur ville de Kinshasa, a lancé des travaux, il y a une direction. Ba avenir minene. Maintenant qui sait ce aucun avenir oyo lancé projet yango ezala ba commune o lancé wana to ndenge nini kini bo peto ezaka ndenge moko commune ki senso kini bo peto bo konta yango te commune ki senso wana bo konta yango kini bo peto te na habité et là on est zoleka qu'est-ce qui se passe juste na commune ki senso wana botana ka commune na biso ki senso commune ki senso to za avenir munene za wana et ko décanter ba mbouteillage za na ngopenga ba mudako ko uta kimbate ka ko njil akoti matete mbala maka bimi homme 30 abimi nikin que to sala ka nzila mo ya université eza malamu te nzila ya bien mulaeza wana mais eza négligé lelo akanta na ko bela mur de lamentation ya mboka Congo mur de lamentation ya mboka Congo eza ndeko moko congolais aye alanda kabiso alobi na ye na kana ngai boto la kana ngai bakonzi ya mboka Congo mais na yebi ke mingi baza ba professeur ya ko corriger ka biso na ba émission ba YouTube Mbote ndeko journaliste. Bonne santé. Santé eza malamu te puisque moral eza malamu te. OK, ko se présenter ba kombo na yo. Ofandaka wapi? Nini pe memi yo. Na mire de lamentation to komo wapi itaga 124 kingwaka. Ngai kombo na ngai monsieur Lelo Fasola François. Na ebani mingi na kombo ya Mokobe. Na vandi na Barumbu, na veni na Louvre numéro 35 na quartier Bichakuchaku. Nazali héritier na succession Fasola. Oyo succession ezalaki ya 6 personnes. Na kati ya 6 personnes, boso mine bakufi.
na mine bakufi moko grand frère atikalaki na Équateur asali 32 ans na sali effort grand frère wana aye awa koya ye aye kotala biloko tata na ye désordre ye depuis asali 32 ans azwaka mbongo ya loyer te babombelaka ye quelque part na bayaya oyo ngala zaki na bango. Alors tangu siko ya ye il fallait abanda ko récupérer ba droit na ye ba droit wana bana ya bandeko o bazwaka ba droit ba boyi ko pesa part na ye tokei na ye na tribunal to sali jugement ya liquidateur tangu abimi liquidateur bana wana ba boyi ki liquidateur wana bake parquet bake na parquet ya Gombe to comme na parquet ya Gombe magistrat on n'a pas compris magistrat wana soki azalaki na parti pris soki ndenge nini ye azalaka te na bureau soki to ye azalaka te azala ce qu'on appelle na bango babengaka chambre foraine akendeke kaka chambre foraine na salaki effort na kamati convocation na ye na pesi na confrère na ye a contresigné to vandi to mona kaka pour magistrat lancer mandat d'amener eye pour nanga na grand frère alors que mutu asali 32 ans ayebi lisusu situation moko ya kacha biloko ya succession te na absence na ye mapango misato te kama mbongo na ye monana te bambongo ba loyer batikela ye loko te bo aye bandeko bakufi ya lobi non na boyi ko landela biloko wana o bakufi baza bandeko na ngai to sala ordre ya sika to banda ko kabula mbongo to lokotaka mbongo na mapango nyonso mibale etikali to kabula ngo équitablement la divisé par nombre des héritiers. Donc ba héritier bakufi ba représentant la bango bazwa ba part ba boti na bango bana balingite mbala moko ba yambi justice depuis to kenda na Gombe raison oyo magistrat na kotanga kombo na ye magistrat kombo na ye initial na ye Jol eloko oyo ayebisaka biso kuna ke plainte bafundi bino pona bo ti lelo ndenge na vandi na ye bango te bakangi grand frère bazuye bakei na ye na landi grand frère ti na lunga la parquet na 21h solution ezwamite problème nini bafundi ye non problème na bino eza grave mais grave eza nini ngala yebi makambo ezaka grave atteinte à la sûreté de l'état kosimba mundoki koyiba mbongo ya l'état mais problème ezali grave nini grave ya nini tozo comprendre te toye kofuta magistrat wana mbongo to futi mbongo grand frère abimi avant grand frère abima po alalaki kuna tango alali kuna ngai nazongi lisusu na tongo depuis tongo ti 14h na 14h 9h oyo akinaye kofunda aye na agent ya parquet na kati ya parquet abita mususu yeyo kangaye ngai na boyi kosimba malanda tipo wana koti pa ya magistrat bi bofanda wana korke kovanda na vandi akangi na ngai tala ba modèle ya ba arrestation obiso to sibir na parquet ya Gombe et pas ya j'ai dit des magistrats Jol to futi ba mande to bimi natali makambo titi to so continuer kaka boy désordre c'est désordre to kende kuna eloko te to kende le 12 novembre 2019 ba avocat na biso ba yo non mais c'est le to kende kuna to kende oyo pour protocole d'accord pour boter mapango ngai na grand frère to kei to komi kuna partie adverse ezalité et moyen bo solola ezalité biso to zongi les 12 protocole d'accord et salami sans que biso ba héritier ya première catégorie tozala tozongi le 18 novembre magistrat a lancé mandat pour baya kozwa ngai ndenge nini bazwi ngai esa mawa ba agent ya parquet te policier moko ba façonner na commune na Barumbu kombo na ye mbo ba futi ye mbongo na banda wana aye akangi ngai azali kokanga ngala za kopesa appareil na beti moko sala ka cabine wana batela nga na charge le temps na kopesa bo yemba na mona na loboko kraka pop na bile membo qu'est-ce qui se passe pour non sala nga ba jabo non oza moyibi oliaka bambongo bana bato ngai alors menace bandi na bino il faut longola nga kraka token dai o laksinga même pas mukanda yo kokangela nga o laksinga même pas et tu m'as même pas salué comment ça discussion adjudant moko azalaki koleka ya souci ya itaka alobi mais o aza père des enfants et puis nazali marié père de 7 enfants amenacé nga la balabala atinga kraka adjudant wana kamatinga abi toke na bureau to komi na bureau labi mais mon capitaine na comprendre te muso ay ko kanga ngai na ebiti alaksinga mukala
Capitaine a dit non, les Canadiens, ils ont makambu ya Alain, ils ont makambu ya Alain. Alain, c'est le neveu, ils ont meneur du groupe. Ils ont makambu Alain, il y a un bambon à Makoloti commune. Bien mis. Porte-monnaie nangai, na maboko ya policier. Azwanga na mbongo, azwanga la carte, azwanga la carte même de visite nangai batuna eba ina bango. Porte-monnaie nangai kenda et pas policier mbo. Azali agent ya parquet, azali policier ya commune, ba bien ba ba bureau de. C'est la commune, c'est la commune à Barumbu. Tu le dis, mais c'est beaucoup, mais c'est Guillaume. Mais c'est Guillaume, mais c'est beaucoup, mais c'est agent wana, c'est le bureau de Bazara Souste. Président de la République, Motoa Yambo, président Félix Tshisekedi. Les jours à pouvoir, à Boya Makambu, il y a Bakangabatu, personne non apparent, Bakangabatu, Madame Ndouki. Bon, Konsamboka, à Longola Mobeko, na Congo, bureau de existera sous soutien. Tu connais ma bureau, donc cela il fallait pas antenne à se présenter pour jouer Makambo, c'est là déjà. Bon, on a habité à cette époque, parce que c'est là qu'il y a 2019, dans le mois de novembre, dans le mois de novembre 2019. Nga bazwa kinga na Meshembo, azala ki armé na revolver, parce que au moins nga intérêt na lati, na zali sportif. Nga la weko li kung fu na kendeki stage ti na Chine. Na kokai ko sala même mouvement moko, mais devant Munduki. Moutono ça zala faible, devant Munduki. Je crois même musicien la biso ndeko la biso moko confié. Alors ba mutasimi Munduki batuna ke acheter. Hein? Alors devant Munduki na osala ni. Pe akasala ki pe prudent, ça ko sala toujours à distance. Pour ça ça pembe ni jet. Na yebi ba mouvement na ko sala pe na zuye Munduki wana. Mais ce qui na zuye Munduki est comme une infraction. Yebi. Donc à Meminga la commune avocat nanga moko alandi. Alandi titi moya bimisanga ezate na commune ba policier bon na yebite ba policier soki kaka mukande uti na parquet ndenge babanga kayango na yebision de ko journaliste vous n'avez pas l'idée. Ah oyo procureur, ah oyo mandat. Ah donc je n'ai même pas un mot à dire. Et pendant que tu as sambaka na parquet, ngai magistrat alingaka kutu koyoka ngai te. Bon, magistrat alingaka kutu koyoka te. Maître, oui maître nani? Lelo. Maître Lelo François. Oui bani mingi na kombo ya nani ya Mokobe. Maître Mokobe tu bande koyoka karata tozala bada mikende yoye. Bon, ngai nazali na sali succès na ngai penza ya makasi te na sport na sali karabi na ibali mingi na barumbu na ba compétition tozali ko kende ko bunda na ba salle du parti l'air wana zaki impair ba nga na sali penza bruit mingi na sport te. OK. Na yeba conflit yango ozana ngo na bande ko na yo na bana bande ko na yo to le pont de GCT Kami na moto yo asombinde azomene de dire na yeba conflit ils ont basé sur nini bana bazo tabino mal à l'aise ils ont bana bande ko na bino ils ont bande ko na yo to le pont GCT Kami déjà. Bon conflit ezali na bande ko te ndeko na minute oyo ndeko nga oya utaki Équateur ayeko suite ya ba multitude ya ba arrestation ba enlèvement auto civil nga na ye eyaki ko sala ke ayeko bela akokaki ko supporter ba choc wana te voire même mbongo auto réservé qui plus de $1,200 pour que na soin na ye et ça qui détourné na ba neve na ba avocat baza ko gérer mbongo mapango mbongo wana zaki ya loyer ya mois de septembre 2019 je crois bien 2020 mbongo wana monana te et lelo mbongo wana monana te alors mutaza na hôpital mbongo wana balobi ke mbongo ya loyer ya mois de septembre et que ndepona na soin na ye mbongo monani te banani bazo gérer mbongo neve wana oyo Alain kombo na enen Alain Boniakambo Alain bako gérer bango na ba avocat mibale banani maître Bastin Yombe na maître François kombo na ye ba tete les amants makasi soki Omaoma si c'est Omaoma mais c'est maître François to benga ke bongo mbongo monana te parce que bango bat bazali ko gérer mbongo de grand frère ayeko kufa donc menace o ezali bande côté ezali bana oyo baye na représentation ya ba parents na bango te bazo tia biso mal à l'aise. Grand frère comment ezali nani? Ititi Fasola José. Toronto yeba na minute oyo ye na mire de la matation oye awa na bureau ya tokomo oye ko sala nini
oyo kobelela nini olingi lopango tekama ministre ya justice akokata likambo ezoleka mpa na bino to nini. Bon, en tout cas, na sengi justice, bakonzi ya justice, batianga poids. Batianga poids pourquoi? D'abord, nga nazali héritier première catégorie, nazali héritier, bango baye na représentation. Mais na minute on a son déco. Mbongo ya loyer, et mon na kasusu te, basali mikanda, babimisi neve wana Alain liquidateur. Réunion à conseil de famille, nini basalaki. Babengi biso na kalamu. Tangu nazongi ma mukesima pardon. Tangu tozala igombe. Na monike façon magistrat Jol azako gérer dossier oyo eza yangote. Na sali lettre. Na sengi demande de communication. Demande de communication lettre yango oyo procureur asala ki réponse nango yango. A sengi na parquet général. Botinde langai dossier oyo monsieur Lelo azali ko senga amona clair. Ma papa. Dossier wana ti lelo ekendate. Tala procureur a commencé le 5 décembre 2019. Ti lelo ekendate. À la grande surprise, tout le monde a tofani na grand frère Batu ya Kalamu. Parquet ya Kalamu. Mandat yé. Convocation te. Mandat yé. Bon, mandat on est commis petit nani neveu na batu parquet na kachanda kwa grand frère. Ba côté le grand frère ti na kacha chambre. Na mandat. Aza mwana ndeko na mwasi to mwana ndeko na mbali. Mwana ndeko na biso mwasi. Comment maman na nani? Maman na comment na défunte grande sœur Ndenga Madeleine. Ba koti na batu wala tina kati ya chambre. Alors qu'il y a ba multitude de arrestations wala grand frère comme qui déjà traumatisé, comme qui déjà nzoto bien te. Tango ba kotele na kati ndako grand frère baniko âgé de 64 ans. Ba bimi na ye. Mwana na nga ya mwasi. Abota mwana oyo ya kobenga nga koko. Ayebisi ba Jean wana. Muto bino boko kendene bozo mona te état de santé na été. Agent wana simbi ebo. Wala nga nazala kati ndako siko bako intimider bana ba bimisanga na kati ndako. Donc soki kaka moko akotaki parce que na nazala kati ndako na ngala sa défense. Mandat d'amener, mandat o ekotsa ka mutu na ndako ezali mandat à perquisition. Mais mandat d'amener eke ko soit grand frère ti na kati chambre. Ba ke na grand frère grand frère tant ba komi na nzela bango moko ba moni façon moto ematie na nzoto na tension ndenge ematie bazongi ici. À la grande surprise, neveu moko ya biso azalaki na kati ndako grand frère bakamati ba kenayi. Dossier komi na Kalamu. Dossier komi na Kalamu magistrat na Kalamu magistrat tout. Na kotanga ba kombola bango puisque nazala ba document na bango awa. Awa tozali kambanengo lobi mire de lamentation hein. Oh. Bon, ceux qui ba konzi ba kolanda baye ba diaki mutu boko zwa oyo boko tuna yeyo mutu boko tuna bo yeyo soki azala teme mikanda na ezali awa ezali kama obanga te monsieur le magistrat bakamati neve bakenga ye quelque temps après neve azongi et comme nini biso to se présenter to se présenter mais ti lelo yo donc na mikolo wana so plainte oyo bafundaka biso kuna eyebanite Kaka, donc vous allez vendre la parcelle. Monsieur le magistrat, dossier au Yarouté comme Pango, et Zala qui déjà demandé en communication la parquet général. Mais ah oui, ça la nine. Et puis ah ouais, biso tout ça ressort ya Kalamouté. Toko ya wandenge nini makambalo pango ezali makambu ya Gombe. Mapango ezala ba rumbu ressort na biso za Gombe. Bosiko awa tozo ya ko sala nini. Toi tu n'as pas me donné des injonctions. Mais les injonctions exactes, c'est les camps réalité. Donc, on appelle sur les mêmes magistrats, même comportement na Oyazaki na Gombe. Ngai na lobate. Et comme ça là que il faut na que nous n'acceptons pas document ngabi jamais. Ba document parcellaire za la maboko nanga. Ba ngono so ba yebi même les avocats. Koutou, chef du quartier pauvre papa Makaya. A ça la erreur. Après ça local ça deux parcelles. Après ça qui deux fiches parcellaires, il y a le pan ou moko. Alors, il y a deux fiches parcellaires qu'on a dans le bureau. Il y a l'ouvre na lowa. C'est quoi il y a pesé l'ouvre. Atikali na lowa. Ngako na leko occupé en côté. Parce que tant que grand terre a koufaki. Avant grand frère liboso. Le pont ils ont des avenirs. Ezali l'ouvre après 14 mamuso ezala lowa. Ah déjà ma part on met balende bozo lukabote et comme ça. Bango ne bazo lukabateka. Baza ko imposer bateka. Soko linko bima na indivision. C'est pas grave, ils allaient choix na yo. Mais au quand ça lango batute. Même le protocole d'accord on a basala ki na lobi yango bien wa. Biso to mona place ba élaborer yango te. Yango
Et ça veut dire que magistrat wana basa la cop na soda wana mbo aya ko kanganga ba que faire signer par contrainte. Ya na ba siko na mito to zaboyi. Na yeba mapango na nyeso mi balé. Bine boboto mi combien? Biso to bota 6. Boboto mi 6. OK. Na 6 wana. Bana ya combien de personnes bazo senga ke boteka biloko boka bwana. Bana ya 4 personnes. 4 ba ndeko ba kufaki. Boko ko yoka date bo fanda bo sangana bo teka bo kabola te bo luka liquidateur moko bo tia wana ameka ko gérer biloko wana. Non, côté kanango la lobby awa. Indivision, muto soka linko bima la indivision okoko boya te. Mais yo ko yate on imposer nga ke na part na yo fete kama non. Tozo mona baza ko morceler ba mapangu lelo. Bako kata mapangu. Oya lingite. Oya mi balé ba lingite. Batikali bo diviser ngo par nombre les héritiers. Oya ba lingite batikali oya ba lingi bateki. Eza choix na bango. Eza choix na bango. Mais tala likambeleki na parquet. Na parquet ya Kalamu ko kende kozonga ti et comme na kende ko tikela magistrat ba document lupango. Na kimi. Na bungi na disparaître. Na comme ko vivre na clandestinité. Balukinga ti pasteur moko esika la sambelaka akeko lakisanga et pas ya maman moko ya magistrat na masina. Na expliquer maman na makamuti avant dit abengi avocat moko. Avocat bino beaucoup collaborer pena avocat. Avocat tuningai banani bazala dossier na PC ba coordonner nyos. Akei amoni magistrat bon na ebité amoni na ba confrère na ye. Qu'est-ce que avocat la sali? Alors bien non ngala solo na ba confrère nango ba avocat yozwaki to solo la to ye ba ndengini to ko lo mam ko kamata même dossier to ya nango to traiter nango en famille comme ça au lieu que boke ne ba justice milai bo traiter bo yokala bo tek. To ko kutana na 16e rue espace plaza. Dans la avocat on la salinga. Na espace plaza ndoka sa yokali na ba agent parquet. Ba agent parquet bazala ki agent parquet pardon. Ya Kalamu na agent moko ya parquet ya 4e rue. Au parquet général à 4e rue. To comme une espace place na kena unanda kunaye kozwaye wala nazo vivre en clandestinité. Na kena nda kunaye atinga la mutu kati espace plaza. To koti papa quelques minutes après na moni kaka brrr. Oh. Moi si tant to kota la voiture na mona qui est déjà. Moi si moko asala na parquet à Kalamu. Na mona qui est déjà wana. Tant que la moni nga bia ezaki plan moko bien monté. Alors avocat nga mususu abanisi ko discuter na bagent en parquet. Mais non, biso to yaka bakamba parquet to oya zwa kinga ya comme ko discuter na avocat. Non. Oui, ba avocat nga salaki complice. O asaki te bakanga yo. O ndeko coopérer na parties diverses. To ba comme on parce que o ezali télévision ya peuple. Il faut peuple ba moto moko na moko. O eza to comme wapi. Fito yeba ba avocat ba tu ya mabene ya malamu. Ba to ba corner ba ko pesa motema na o corner ba ko pesa espoir. To ko yeba comme avocat wana. Oui. Makambo ngala zoya ko loba awa. Oui, avocat wa tairaki yo. J'assume. Oui. Parce que la zolo ba o eza vérité pe na zala ba document. Avocat on comme le maître Igor Mbele. Maître Igor Mbele. Ya matete njili ki ko le to. Azali na barreau du Congo central. Barreau Congo central. Ko to tango ya yaki. Et loko liboso alobino avocat o muso za na yo na maître Bastin Yombe. Azali à barreau du Kwilu mais na vérifier na annuaire na bango kombo na ezate. Et puis c'est d'abord suspense. Oh, mais c'est quoi ça? Tu dois évoluer. Tant que Bakanyinga, c'est quoi? Magistrat, Malamoko, il faut amapenga. Amape au kende wapi? Makala. Obomi muto, ibeloka mutu, osali nini yojise? Problème na ngo ezalaki il faut ba retirer ngai ba document parcellaire wana. Alors na yeko benga place ba document ezalaki kutu avocat yemoko mutabengi place na pesi numéro abengi maman wana yé na ba document apesi ye avocat kamati ba document akena ngo akeko pesa magistrat. Alors magistrat qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait ça la même PV de saisie. Magistrat sali papier moko awa nazanango awa. Oyo d'abord convocation à magistrat wana. Magistrat tum yeyo. Alors a sali papier oyo. Yoka eloko akomi a montré aux autres membres de la famille des livrets de logeurs Loa Louvois, 3 anciens livrets de logeurs, une fiche parcellaire de Louvois à signer. Alors que le document, il y a saisir yango. Mais est-ce que le magistrat doit saisir des originaux? Et l'ongwana est ici le 19 mars. Tout ça qui se soit là. Ne basali réunion, balobinini réunion wana
réunion conseil de famille. Papa, réunion conseil de famille. Et ça, la maka, na lopango oya bino ya famille. Mais réunion la première fois, basali yango na lac numéro 36, non 38. Deuxième fois, ko sala yango na bar moko na terrasse moko eza pembeni ya parquet à Kalamu, je crois terrasse yango comme Benghazi, si je ne me trompe pas, Benghazi. Tokende ki to vandi wana. Avocat moko yanga bani ko expliquer rôle ya liquidateur. Moussala ni liquidateur a kosala, Moussala liquidateur a soit décision ni mon côté, il faut toujours ensemble assemblée bo vandi bo dimi bo adopter benonios. À la grande surprise, na mona sima mikolo, ba yelingai document oyo. Ba yelingai document mokwawa yangoyo ba bengi yango bango ba commis un procès verbal de la réunion de conseil de famille du défunt Fasola Francis Fasola. Et salami awa bango ba signé. Ba signé 9 moko oza na groupe na bango ye aboyaki ko signé. Ngala bi o ezali réunion conseil de famille et puis ngai nazali héritier la première catégorie. D'office, c'est moi le liquidateur. Parce que oh bazabana, bana bako gérer ngai te. Bana bako gérer ngai te. Ceux qui bazali bana basi, baye ko bala bango. Na bo mama la bango na mta ko zwa biloko. Ngai noko. Parce que nazali le seul survivant na ba héritier première catégorie o eza en vie. Basali bongo, alors et comme elinga iskoyo magistrat comme ko chassenga pour ba faire signer ngai document. Na kimi lisusu. Ça veut dire na sali via kozala dehors ya foyer nanga pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Na moni eleki, vi wana eza malamu te. Je suis marié, père de 7 enfants. Tango kutu avocat ma policier kanga kanga yola. Azwanga na ba mbongo na ngai. Esalaki ke bala nanga ba mapasa batangi te. Ane wana. Basa ba diplômé bango nyonso ba balé. Nde ba yeko tanga ne oyo. Bana siko bana na yo na madame baza place nini bazali na lupango ya Louvre bazala lupango ya Louvre bana lupango ya Louvre siko yo na ministre oyo ndeko na biso lelo omoni télévision zalingonga oko senga nini na ba konzi ba kolanda biso siko yo ba moni ke bozana conflit parcellaire bozana conflit parcellaire conflit na famille conflit na baleki na bana batata mwasi banoko na bana kazi ba nièce na banoko nde conflit zali oko senga na justice ça c'est la nini parce que le besoin vivre na clandestinité. Oui. Mais un message fort. Oui. Na ministre de justice ministre o kama makambo to le baki ke pouvoir a touro to boyi makambo ya mapangu to samba makambo etali Congo na biso to boyi makambo yo batekaki le pango place boye ngala linga ite le pango eteka mine na sombiango ye longo bandi il fallait pas teka le pango yaza habilité te touro yo yebisa ba congolais mapango za toutes des habités boy yango yo bande reboko landa ngai o alingi abwaka mbongo na mai boyo ka adresse papa ko lobawa ba adresse za mibale boyo ka ba adresse bien pour le bilo bozo ba kaso ko so ba lupanga po comme ko luka biso ba boka biloko libanda et ça déjà un conflit ne ko nga so ma lupango papa ko mibale c'est déjà un conflit et ça adresse ni adresse to de mapango moko ezali na loa 37 na commune ya Barumbu na quartier Bichakuchaku. Moko ezali na Louvre 35 na commune ya Barumbu na même quartier Bichakuchaku. OK, donc moni Loa na Louvre. Loa na Louvre des avenues à Pesuana. Yo ko landa ngai. O ndeko DJ ki ko lobaki te er yango na boy lobby oboka mbongo na mai. Ndeko nanga o na mi de lamentation. Message na suka ko pesa na mboka Congo et pas le président de la République, ministre de la justice. Moutako kama magistrat ba avocat mboka na biso Congo ba game mo konza mboka lobaki ke ayebi ke appareil wana e ko tambola malamu te bato bazina moteur mabe le koso ya mbongo donc magistrat za salaire soit $1,200 ba ko soma mapanga ba 80,000 ba $100,000 misala ko zo avocat salaire ko za ngota za do ba prime mais bota ba immeuble ndenge ko mbata le ko ma yebo na mboka Kinshasa. C'est un message clair ba konze ba yeba nini oko sala ana plate na biso. Oui, mais message ya liboso ezali nini na ko pesa nanu eloko oyo chef de l'état au moins chef de l'état soki otali ba photo na mingi na nzela asimbi micro atie boy elingi la ksanini bozala juste alingi ko lobaki bozala juste mais c'est le président de la République alsengi justice sala musala mais justice fait la justice équitable. Ils sont équitables. Pour chasser Batouté, c'est une affaire civile. Kangaka biso na grand frère jusqu'à ce que grand frère a koufi.
na sengi justice bolandela ngai likambo oyo pe bolanda liwa ezali mort d'homme ebimi na kati ya ba conflit oyo ya parcelle ke komema mutu na liwa il faut bolandela ngai mutu wa liwa ya grand frère na ngai bolandela et puis bo rendre justice na dossier oyo parce que eza clarté au fond qui yango déjà na sala qui demande ya na kendeki na parquet général ya Gombe liboso la komeli procureur ya Kalamu na mona ki a réagir te toke na Gombe asali siko communication dossier wana ezongi Gombe tango ekomi Gombe na ye komona au lieu to samba la parquet général na moni ba signer nga na tribunal assignation yango ba signer nga na tribunal nani a signé yo ba neve wana ba signer nga na tribunal parce que dossier ndenge ezongi na communication na parquet général fallait to samba nanu sima nango ba placer biso na tribunal et bango ba sambi kuna tal bango ba ke ba signer na tribunal bon na minute oyo ba mbongo ya ba loyer na ko pesa kaka exemple depuis janvier ti lelo nazo zo mbongo te qu'est-ce qui se passe soit disant liquidateur au bango bati wana absali makambu na ye alobi no sanza oyo famille oyo mutekozwa sanza oyo famille oyo mutekozwa sanza oyo famille oyo ngai lokola nazali le dernier ya famille wana na kozwa pe moto ya suka sanza liboso lopango za ko bimisa nyoso mibale plus de 1200 1300 et quelques dollars après ça kabatu $500 par famille le reste d'argent nzele ke yezo mona na te ezo yeba na te basu ba 500 sikoyo ekomi ngai sikoyo na mois de juillet oyo wuti ko sila ngande fona zo ba loyer wana mais c'est les journalistes ti lelo na mnazu atanye likuta te ti lelo nazu atanye likuta te mokoyoka kuna bavoka basi bazwaki message clair peut savoir konzi ba kolanda biso ba ko DG Congo ba comprendre que appareil judiciaire ti lelo ya Congo ezala nyamu ezala ba place où il faut booster ba ningisa pour être ba congolais ba sentir que justice est tombola kamboka voilà bon ngai na sengi penza bo fungolela ba journal ba magistrat wana misu bo fungola parce que to comme ko comprendre que ezala ba magistrat mso bazala ko comprendre appeler comme des magistrats kamikaze donc ba signaka donc ayebi que réseau ezali awa mais azo signer hein et puis likamba territorialité papa magistrat tout mazala droit ko sala makambu ya ressort ya Gombe te il faut balandela ye total justice lokole comme ya malamu balandela ye ngala zo senga ba rendre justice bo sunga ngai parce que je n'ai pas de moyens tala bambongo nyonso ya ba loyer ba kanginga bambongo pendant plusieurs temps donc na bala nga bazala difficulté bazo tanga na ISP Gombe mais bazo kene na bis bazo zonga makolo pourquoi je n'ai pas de moyens bambongo na ngai on ngala ça tout est bloqué. OK, merci bandeko balandi ya to komwa biboyo kibongo makambo oyo ndeko na biso avec ko lo balona mire de la matation na itaga 120 comme na Kinshasa place ba congolais ba otika ba doléance na bango akolela justice ya Congo ko tambola malamu te le pango papa tikeli bango mais atane ba ko bomana ba ko bundana bana nani akotsa bango kimia batimi ba so bazo kanate ba kana na justice azana pona ko kabola batu te mais pona ko tsa kimia na libota mais justice ya Congo comment pona ko kabola batu ko tika bata conflit éternel c'est ça rôle ya justice ya Congo. Il y a toujours que justice tombe la ramboka. Justice c'est ça qu'on va pas diviser. Il y a toujours après infraction à cachiné, il faut avoir mamoutou. Infraction, il y a un mutala qui cachiné. Il y a 5000 francs au bêtis mout massas. Congo est contre la carabo. Ni n'est que la mort d'habitude Congo te habité. Il y a dans le biboye. Dans le bain de bandé langue mission. Makambazo quand mort d'habitude Congo. Badbazo bon en désordre. Dans le biboya, badbazo bon en désordre, ils ont continué. Enrichissement illicite, ils ont continué tirer l'amboka la biso Congo. Moutabo ya ngote. Ils ont vouloir moutouté. Ils ont battu musu bazali awa, azana salaire te mako tonga immeuble. Azana fonction moko de mako tonga bandako. Monga ozo wapi. Moutaza salaire à $600, ako tonga bandako. Député national ont combien? Ba tonga immeuble ba $600. Ministre a salaire à combien? Bote ba immeuble ba zo tonga. Bandeko nanga to fanda kaka boye. Ya na lobi R moko, mo ba dossier ko ma tête tamponyo wana, il faut télé na bato bazo landela bango. Ye bozo benga moyibi oui atongi ba université bino mbongo boko asaki ministre ya finance asaki premier ministre ya mboka au Congo yo okotonga ba immeuble ozaki na mboka au Congo ata chef du quartier tu ko asima fonction ya chef du quartier mbongo zo ba immeuble ozo wapi
awa dernièrement bana ministre mibale ba ministre en fonction ba na bango ba oto na kata boîte moko sokusi muninga boyebi lisolo wana te mbongo zo kende wapi to tika ba désordre bozo ya awa Congo na passe bino boko ba riche boti Congo na passe bino nyeso zo mande bozo ya kawa nene bozo ya kana ba sentir bozo na ba louvoir na sentir ozaki na mbongo so ba sentir te mbongo so ba saba de la rater mais ta bozo bima oyaka moi si les États-Unis moi si na Canada moi si na France mais tant que yaki pouvoir oyaki ko pouvoir moi ça yaki kuna ba misi ba kota pouvoir wana ata mona za na été ata angaro yo baza na ngote bazo bimana ba nini ba immeuble mais Congo zo tika na nini to zo ba premier ministre ba leka banana matata mponyo ozui banana basani badi bang ba mozito ba immeuble ba ndako ba bimi nango ba congolais ba tiki biso nini to le baté olobi mukamata olobi umukwata tende kuna ngai to lingi mboka na biso Congo J16 l'équitable to boyi bato baso bonga na loyenge mutasala ke loko te mutasala salaire à $600 et to ima ndako ba $680,000 pour la nini to ya plus mbonga zo kende e uti wapi ezo to ndako na mbongo e uti wa misolo wana bande kuna ngai to suki avana mukolo malelo tikate kimi akolonza mbeza na maboto ya bino nyoso bandi nyonso to komo wapi to kutema mukolo malobi